Le sako bana somme koro Congo le sako pa ina bino sikabu zwami kati na mabota na bino nzambe mpungu tulenda pombola moko na kati na bino ya solo mvuluchi kimbangu dan tungo na tobeta katoro apambola moko na bino ya solo te lobby to zreke na bino na émission na lakaki bino ke na kozongela lelo shoki ya likama ya grave ezali esengeli toloba mwa to pe malfo ezali te po ete ntango efweni eto komi na virage yango nzambe bankoka pambola bino ya solo bandeko ya koyeba oyo ezali koleka po te lobi na émission lobi tozongela nanu po ete bandeko ebele batunaki mituna na kobanda na yango po ete ya solo tobelaka mikolo nyonso nzambe ya bankoko na biso mvuluski mbangu ya ntungunwa nzambe ya mpungu tulendo bandeko batuni nzambe na bino na basoda na ye bazali wapi basoda ya kimbangu bazali wapi na mokuse na korepondre bandeko nyonso oyo bazali koyeba te bazali na kati na bobungiki ya solo oyo baza kotuna nzambe mampinga oyo ya kimbangu baza wapi mampinga ya kimbangu la réponse est bien claire que ils sont avec vous mampinga ya kimbangu bazali wana na kati na ekolo Congo bazali wana esika nyonso makambo nyonso koleka na Congo bandeko baza kotuna me mpo nini bazosala eloko te baza kosala eloko boyoka ngai malamu boyebi tuna bitumba moko na niveau international un grand complot ya monene esalama na monde contre le Congo mais soki lelo toza kolonga na kati na ekolo Congo biso babe na Congo po ete ya solo bankoko na biso baza na biso po ete nzambe bankoko na biso na biso akobundela biso kimbangu mvulusi kimbangu da ntungunwa mama kipa aza na biso bandeko na kopesa bino bilembo ebele soki boyebi te tobundaka bitumba ya butu to mpe na moi bitumba oyo biso tobundaka nango butu to mpe na moi esengaka ke moko na biso acomprendre tala bitumba na banani boyebi ke soki bankoko na biso te soki nzambe bankoko na biso te soki mvulusi kimbangu te ya ntunguna te nde basilisa biso na bapoison bayela biso biloko ya kolia baproduit pharmaceutique nyonso empoisonné nyonso bomonaka boliaka na Congo banda ezalaka empoisonné oyo balobaki bakanaki koyela bino maladi oyo boyebaki bakanaki te bayelaki bino bakonzola mboka na bino bandimaki yango bodi Jacques Muyembe ayaki alobi nini te na biso na Congo tokokufa na ebike na Congo maladi oyo tokufa plus de 75 000 personnes donc bakanaki basalaki plan mais beshuwaki bazokoshue po ete bankoko bazobatela biso nzambe bankoko baza kati na biso po ete mokili mobimba projet na bango à long terme exterminer le be na Congo exterminer biso mais bankoko na biso na nzambe akobatela biso bazokoka biso te puissance na biso yango wana po ete tala pays lokola Congo le président de la République ye moko azali complice ya extermination ba bantu mais ye moko aza bantu ayebi te na kati mpe ye moko ana kati na kokana ya kufa wana mais azosala mpo ete asatisfaire banguna wana na kati ekolo Congo oyo bazosala mabe bomonaki ye apesaki na tata moko azalaki na maneti nani Bill Gates apesaki mbote asuetaki ke akosala boulon esala boulon en besogne na kati na ekolo Congo asalaki yango baplasaki biloko tu baappareil banini mpona bacontamination mais baeshua bozotuna te miracle nini bino bosalaki bomituna na bino moko miracle nini bosalaki po boempêche bato wana baempoisonne bino te baboma bino mpona bafourmi te wana bozangi koyeba ndeko oyo azalaki atunaki ngai na ndenge ya mabe ke nzambe ya kimbangu na bino wana aza wapi na basoda na ye basoda wana bazali mais na mokuse na kozongela ye lisusu boye na ntango bankoko na biso dans les années 58-59 matango bapapa na biso bomonaki balobaki ke bamonaki bata mikuse babimaki bamonaki bata mikuse babimaki kosala nini babundelaki biso mindele bakimaki mindele bazwa bavion na caleçon information peut s'appeler Chilombo parce que Chilombo ne croit pas à ça. Chilombo a croire qu'à l'illuminati ou franc-maçon a la puissance la coque na bisoté à négliger yamona fumo ya keke les ako betaille. Alors bakoko na biso les kondima bokoko na biso les kondima ko salela quand même ba kokwa na bakoko na biso
mais bana religion eye la biso balongola biso makanisi wana bakota biso te bakoko wana babandoki boboya bango bakoko bakani maboko bazotala bino bolakisa biso makasi na bino na religion na bino na baeglise minzambe toni mboka bamboka banzela eza kokufa mboka eza kokufa bozolakisa yango te bakoko baza kotala totala nanu bana na biso baza na kati na bobungi bakei pa mopaya bakei pa religion mopaya bakei kobondela ye totala bango soki bakokoka bakoko wana lepoke wana oyo bakoko na ere na bango bayebaki puissance ya bakoko na biso bazalaki kokende kobondela bango bazalaki kobokela bango nzamba bokende mapango ebele bokende bandako ebele botuna bango eske oyeba nkoko na yo lobelanga tangelanga deux générations même deux seulement génération ya bankoko na yo la plupart 80% na kati na mapango baoyo bakotanga te bana na biso bayebi bango te bolakisi bango te ebongo bankoko wana oyo bozokoluka na armée wana ya kimbangu aya kobundela bino yango bazotala bino baza wana pour votre information ils sont là et soki bazalaki wana te Chilombo ye wana zwi fimu te soki bazalaki te fimu ya Chikekele yango na beti Chilombo te yango eza kobeta bango ekomeli bango benga bika na sire bino ke nzamba bakoko na biso aza makasi nzambo bakoko na biso abeleki biso ngai na kobelela mutu na moi amakasi bondima bokomona eza koya avec le temps bokanisa bovanda bozela bokomona voilà bana mama Congo bana ya tata Congo ya solo toza kolobela bino ke ntango na biso ekoki oyo tozala fier tobelela bakoko na biso baza kati na biso bazomona biso me bazoko biso comme bino bozosala fier ke non te ngai nayebi ke nakobela kaka nzambe ya Israel nakobela nzambe ya Israel ye moko na moto ebongo ye moko nzambe ya Israel aza na moto ebongo yo kobelela ye akoede yo tokona ede moto ezoleka na kati na mboka na ye bongo tuna bakestion bopesa ngai yano voilà bandeko yango naza koloba ke tozali lelo na kati na distraction tona kati na distraction munene tuzo koyeba kibokoko na biso te toyeba valeur ya nzamba bankoko na biso te voilà tokoti na kati na piège ya banguna voilà la réponse oyo segelaki napesa ndeko mosusu ayaki wana atake nga alobi yo ozosakana na nani alobaki situation ya Goma alobi papa na yo asala nini mpo na Goma papa na yo asala nini mpo na Congo ndeko wana aza kolanda ngai komona Alexis. Alors mon frère Alexis ngai avec le respect napenge mon frère Alexis au moins tu auras eu tout mais soki oza congolais na répondre yo soki papa na ngai azalaki na politique te soki papa na ngai azalaki na armée te soki papa na ngai azalaki mai te mais ngai moko mwana na ye nazosala fierté koloba na miso na bato Kongo ya sayala papa sayala aza traître te papa sayala mobundeli ekolo Congo nazosala fierté ya tata na ngai pour l'éducation ya papa na ngai apesa ngai nakoko trahir mboka te. Vous avez compris? Éducation papa na ngai apesa ngai azalaki politicien te azalaki mai te mais éducation na ye yango besoin komona image nango ke cet homme là azali honnête avant trahir mboka te atingama kobundela mboka. Alors lelo histoire kolobela biso solo moto wana kombo déjà ya valeur ya kombo na fier lelo mais bana na ngai baza fier kobeta toloke moi je suis la fille ou le fils de Sayala. Papa c'est la moto abundela Congo. Bon c'est la continuité ozomona donc réponse na yo ndeko yango wana ndeko apesaki ngai. Alors ndeko mosusu alobi makambo ya bana ebele bandeko ebele baza consciente bayebi te makambo eza koleka na kati ya ekolo Congo bango mpona bango bainsulte bazofinga mais tokorépondre bainsulte ebele te ça ne sert à rien to répondre. Bon voilà alerte na be na Congo alerte na bana nyonso ekolo Congo oyo na moment oyo tokomona ke beaucoup parmi vous êtes dans la distraction, vous êtes sacrifiés parce que vous êtes na kati na distraction les cigales. Alors lelo oyo bandeko baza koyeba te Fachi Béton oyo baza kobenga Fachi Béton s'en fout de tout le monde. Ce monsieur là Fachi oyo baza kobenga Fachi Félix Antoine Tshilombo s'en fout de vous. Pasi na bino souffrance na bino kolela na bino il s'en fout de tout le monde. Pour votre information, tout ce qu'il est en train de faire là-bas c'est la mafia pour balkaniser le Congo. Et la mission va pesa qui est ayaki na mission on a na kati le Congo ba tchaki po ete akokisa mission balkaniser au Congo. Et yo tata yo maman qui croit que Félix va faire l'extra pour la sauver le Congo. Félix nous c'est un problème.
Félix a un problème, il y a Congo. Et comment a solution? Jamais. Ne croyez pas que Félix a une solution. Alors là, je vais m'adresser à toute la jeunesse congolaise. Quand on a vu sur la jeune, ma tata, ma maman, ma Congo, il est temps pour comprendre la situation. Tant que vous avez conscience de vos responsabilités, quoi faire? Papa, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Puissance, mon côté, armée, mon côté, le monde, et l'équipe force la population. Force, mon côté, population, ils ont une bombe atomique. Population, ceux qui vont tomber, qui armée, même les Américains, même les Chinois, même les Russes, ils vont arrêter l'armée. Population armée, ils ont beaucoup de communauté, de population. Vous avez une force sur vous, mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous êtes déjà des morts. Vous êtes des morts vivants, je vous apprends. Nous sommes des morts vivants. Vous êtes quand vous vivre. Non, empoisonner Bino. Vous avez un petit feu. Un petit feu, vous avez chaque jour. Vous avez exterminer Bino. Tout est empoisonné. Le plan, c'est vous exterminer. Ce qui va lever la communauté, même le département de la santé publique, a eu un Maï n'a bien sous contrôle, régime des eaux, ils sont sous contrôle à Rwanda. Courant n'a bien sous contrôle à Rwanda. Félix a eu ma camo à un pouvoir pour le bangoté. Bazar empoisonné bien chaque jour. Et vous attendez quoi? Les morts ont peur de la mort. Les morts ont peur de mourir. Et c'est ça. Et bien, vous avez oui, mais c'est empoisonné bien, mais c'est détruisé bien, n'a mis toute éducation, nous sommes à zéro. Vous avez quelle éducation que zéro pour l'anime. Ça a tout que vous comme à niveau on a zéro. Et vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour nous dire que mais moi je ne souffre pas comme vous autres. Et le temps c'est à vous d'être conscient de votre avenir. Combien de générations déjà sacrifiées depuis l'époque de Mobutu, depuis l'époque de Kabila et Police Kanambe, et maintenant ça continue. Combien de générations vous êtes sacrifiées? Nous vous demandons d'être conscients. Vous êtes là aux autres de pays AS, vous êtes les autres de West Africa, vous êtes il est temps pour la jeunesse, à venir dans le mitigé. Personne ne peut dire que oui, moi demain, je serai rien. Soit que vous pèsez à la ciment, comme il veut, bêtir la ciment, allez, proposer comme moi, boulot, comme moi, 100 francs ou 200. Ce n'est pas une vie, ça. Vous ne méritez pas ça, mes frères, mes sœurs, la jeunesse congolaise. Vous méritez plus que ça dans un pays comme le Congo. Alors, c'est à vous de comprendre. Soit vous diminue, soit vous continuez à. Ceux qui vont continuer alors accepter l'extermination. Là, je vous dis, à long terme, ils se préparent pour vous exterminer. Exterminer tous les Congolais. Voilà, bande combat dans le Congo, et attendent la bine attend bozo ko mona, ba mbule za kunoka, na Kinshasa mbule ya kunoka, ba nzela no se kufi, ba inondation, ba érosion partout na Congo. Et bozo ils sont sur la tête. Bozo sont sur la tête, le bozo peut se ba signal. Hein? Les signes du temps, vous voyez ça ou pas? Et bateau, on a compté sur les religieux, Batanzambe, Bazawa, pour la non, va comprendre les signes du temps, ils ne comprennent rien. Alors, mes chers amis, alors, toqué, le grand sujet du jour, les accords. Les accords, comme Sabino, que Ezali, Bakoro, va signer qui, on va préparer, qui va signer les États-Unis, Ezali suspendu. Ces accords sont suspendus, pourquoi? Pour quelles raisons? C'était des accords mafieux. Mafieux par qui? Par les Américains à la tête. Pourquoi les Américains vont manœuvrer qui va mafier l'accord? Ils étaient pressés, ils se précipitaient pour prendre les commandes, les contrôles du Congo. Et le moment qui depuis 1985, on a dit tout, impérialiste, le qui à l'époque a dit Congo Togotikango ezala pépinière pour tout le monde. Parce que mon temps que j'ai contrôle du Congo, hier j'ai contrôle du monde. Bon, la maman, tata, vous l'avez très bien. Mon temps que j'ai contrôle du Congo, hier j'ai contrôle du monde. Bon, la histoire, il comme les Sawana. Alors, les Américains, même Makabo, toujours le logo. Et les Américains se précipitent pour être dans le contrôle du Congo.
Alors, l'Amérique va se précipiter, l'Amérique va se bébani, dans l'Européen, dans la France, va bébani. Alors, on va suspendre le contrat, on va suspendre. Donc, pour 2 mois, va suspendre, va société, va revoir, va salir, marche en arrière. Pourquoi? Avant-hier. Comment un État comme le Congo, à quoi que nous présenter un projet des accords entre notre pays, mais le Parlement est évité, le Sénat est évité, et le Congo. Alors là, ça pose problème. Problème, c'est que les vagues de Bélé, alors, l'Union africaine est éliminée du Congo, on a dit, oh, mais oui, comment? Comment sans même nous l'Union africaine tout ça là contenu il y a l'accord va signer parce que les désordres est dans l'Afrique. Alors c'est tout d'abord les Africains qui vont avoir solution il y a éviter des ordres dans l'Afrique. Voilà mes chers amis, l'Américain l'Américain va lui dire allons-y, ma fille. Il n'y a pas de vitesse pour avoir le contrôle de minerai stratégique à Congo, pour avoir le contrôle du Congo. Et, quand on va français, il va dire tu vas perdre. Tu vas perdre l'Ukraine. Bolanda avec beaucoup d'attention. On peut s'abîmer dans des chaînes de notre culture, dans la télévision, on peut s'abîmer en mode Bolanda. Et partager cette émission, s'il vous plaît, la bande de Konabino. Partagez. Alors, l'Américain va décider précipitamment, ça va accord, on a pas besoin de contrôle du Congo. Alors, les Français, comme le bébé la bango, pour les comme il y a Ukraine. L'Ukraine, le bébé la bango, on a l'Américain, les Français lui disent, oh, jamais, tu as raté le pauvreté. Tu as raté à monter. Allez, les Américains, les Français qui proposent 16 millions de dollars, d'euros plutôt, 16 millions d'euros aux Congolais. Ah non, nous voulons construire des stades pour vous, nous voulons vous aider, et voilà l'enveloppe là de 16 millions. Félix Tshilombo, Anivisi Moutou, 16 millions, on les a prêts. Donc, il 16 millions, ou donc il y a là 500 milliards, mais il y a 15 ans. Aïe. Il y a quelqu'un qui a coupé. Mon tamboli sur le monde va mafia voilà va frapper si on ça n'est tout nos journaux en France tout que nous soit aux États-Unis le français a mis tout piégé dans nous tout à la souvent que nous Amérique tout va que nous alors les Français qui commandent qui dirigent CEDEAO SADC Union africaine, nous sommes la structure où on va branche, on a tout, et on va français. Allez, vecteur, il y a l'Union africaine, est éliminée. Vecteur, il y a l'Union africaine. Allez, pouf, non, vous ne pouvez pas signer ces accords-là sans passer par l'Union africaine. Et, le président togolais a lancé un message à lobby non et quand on est il faut tout ça on va normal beaucoup qui ne signe droit international et le minimum ça doit commencer tout d'abord par l'Afrique avant d'arriver aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes veto ya Emmanuel Macron a passé sous couvert la Union africaine pour dire que non, il ne faut pas signer, il faut tout d'abord l'Union africaine. Donc, pour revenir, perdre le Congo. On a l'Union européenne et qu'il est petit veto dans l'Union africaine et le président togolais a passé un petit message à l'objet. Non, il faut te suspendre nous signature, te mettre en pause, suspension, donc annuler, mais va suspendre pour 2 mois, va revoir et son parlement, et son Sénat, l'institution, ça va 2 pays, va revoir et ça va accord signé à paix. Comment ces accords-là signés à paix et pour que ça n'a individu avec sa bande de voleurs, des escrocs, de frappeurs, ça va toquer signer pour gagner l'argent. Non, ça ne peut pas se faire. Allez, va revoir pour la ligne parce que les Français se sont sentis perdants dans cette histoire. Et voilà, les Français vont lui dire non, il faut que la cima pour être total. Donc,
l'Américain va se précipiter qui pour gagner le Congo et si quoi va compliquer bango. Donc nous sommes là batata maman fimbo ya keke la mvulus kimbangu et bani ko yokala déjà bakanisa ki ba welela kimbangu bakanisa ko gagner mais et comme il problème moi va gagner exacté moi va gagner exacté parce que et bani ko yinde la bango donc c'est bino que fimbo ya keke ya kimbangu et ko umela te et que ça ko la kalateke et bani ko zwa bula ebele pour que betama na sire comme tikotak tikotak fimbo ya kekele ya kimbangu e bandiko beta bango. Voilà bandeko bana solo ekolo Congo ya solo ke na tango biso to beta la bino mbela bo sabino ke nyonso oyo tiro bado kansa longi tata o pesa la raison o lo un jour que papa sayala soki na yoke la tuyo maloba na yo nganga. Très bientôt andiko botala wana boko mona eloko nini eko ya wana. Voilà, confusion totale et côté bango. Allez, France est ennemie maintenant match mi kwata contre États-Unis d'Amérique en passant derrière Union africaine. Aïe 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 aïe. Et comme il y a bébé là-bas, tout à fait batté et qu'on souke là-bas wabi. Attendons parce que voilà film où il y a voulu ce qui m'bango et là comme étalement. Matondo le baker la bino matondo le balai la bino au toujours le bas au moins sur la zone en forme. Ceux qui n'a zone en forme. Bon bah ok et yindi. Oyo eza na tika kibino na eba ke ba saka na bino ba kosi bino mais na zone bino. Bana mama qui pa vita. Bana voulu ce qui m'bango dans tout le monde. Bana tata nzambi en pongo tulendo zalane sengo lo batata la biso atala biso longo azongi singa zonge la bango tata lobi zonge la bande kona yo po bazala kati na bobungi matondo lo baker na bino matondo lo balai na bino matondo la bino nyonso o nyonso azali kofinga o nyonso azali kosala nyonso bolanda bango te wana ezali basini ya faiblesse et la sabango ja bazangi argument comme bazangi argument lokola muto to kobena soki andi soki ni na ngai na bloquer mais na tike nano ameka ko s'amuser pour un jour venture wazo ko sala wazo ko koma wana e ko kanga ye moko pote bana na ye na bankoko na ye ba ko kanga bana loko oyo aza ko sala o aza ko finga muto yo azo laksa ye nzela o azo bundela ye ngana bundela kambongo te ndeko bandeko nyonso okofinga okoloba ngai na luka kambongo te nazwa mbongo ebele tata wana lobaki zonge la production yo producteur tika papa mais lobelanga musala nga oyo musala nazwa mbongo musala nga producteur ya boso producteur te so tani biographie na opesa yo te mokomona ka cet homme auti mosike sila nyonso auti misala nyonso asala boso beza te oh non bon mosala boso bezalaka te bodibisila bao mosu basalaka ngo eza boso ba te mais mosala oyo kolobelaka producteur non mais ça métier producteur c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie producteur za mutu moko azotikela avenir ya malamu à ses enfants parce que il y a des produits au bana ya bana na ngai bakobana kolia na yango que c'est l'œuvre de notre papa bana ok bon voilà oui c'est chaque production qui même moi na nga kolongola ngo akino teka ngo na mboka msusu akoza mbongo. Donc l'argent est là, ce n'est pas quelqu'un joue avec lui au ministère on va que non producteur na mutu sakana na etroba ba producteur anzala bo salero mais so tali na catalogue na belle ya Jacob production okomona ta bakata ba produit okoya kawo c'est cet homme là a produit ba bon nyonso oto yokaka c'est lui pour ndimati. Alors papa respecte-toi, si tu m'insultes sans à rien, viens avec des arguments, avancer tes arguments, nous allons écouter, nous allons, c'est quelqu'un à répondre, puis lui que non, ma camboya boy, pour répondre poliment. Mais si tu as avec des insultes, on ne te respecte pas, mais puis ton message d'éducation, après ça, puis il y a un finger. Moi, je suis parce que l'éducation, la colonne, il y a un finger, il y a répondre gentiment. Voilà la canisse, on comprend, ce qui a ni, ce qui n'a yo, Alexis, là ce sont des distractions. Vous êtes là pour nous distraire. Laissons-nous faire. Tikanga na sa musala langai. Oh nzamba tini ngana sara pona sauver la vie. Na sauver la vie abande ko la biso ba ko telingana. Baza wana inconscient. Baza ko yeba te que la vie, l'avenir na bango eza na kati na kufa. Lokola bino. Vous êtes na kati na kufa. Vous protégez les individus. Moi je ne défends pas les individus.
je ne viens pas ici au nom de quelqu'un. Non, je viens au nom de Vulu Kimbangu. Le nom de divinité na biso na yaka na ngo. Na yaka na kombo ya Nzambe tata. Na yaka na kombo ya politicien moko te jamais na vie. O kanga na kombo ya politicien, o kanga na kombo ya pasteur. O ba religieux na défendaka bango te na défendre ko mutu moko te, mais na défendaka Nzambe tata, na défendaka valeur. Alors, je pense que vous avez bien compris, bonne compréhension. Si vous comprenez que le niveau nous a trop bas, alors voilà, je m'arrête là pour vous. Alors, mes chers amis, Nakatina Kivu, qu'est-ce qui se passe chez nos frères là-bas, Nakatina Kivu? Kuna ezali ya koyinda, ya kosakanate, parce que situation est à Nakatina Nord Kivu, na Sud Kivu, tout d'abord, na Sud Kivu est grave. Nakatina Sud Kivu vers Rovira, kuna, affrontement entre la FARDC et nos amis Maï, Négozo Messerber, Mikolo, Wazaledo. Alors, les gens se posent des questions. La FARDC et l'armée, il y a pays. L'armée nationale, il y a pays. Les gens se posent des questions. Nous nous posons des questions. L'armée FARDC est allée commandée par qui? Mampinga et Kolo Congo est allée commander Nanani. Comment on a très bien. En ce moment, je vous dis, nous avons une image à la quantité sur YouTube. À cause de la ngote, moi, tout le monde est allé bana bakoufi. Basodo bakufi bazomona bazo comprendre te ba uti wapi mais bakufi bayaki bakene pote bakene bunda bitumba na kati ne Congo basoda wana balali ya kolala. Alors basoda wana ba jeune bakufi ya kosakana te na kati na Congo na kati na est minduki ba récupérer bayaki na basoda bokomona wana bakufi ebele. Donc moi toche la bino basoda balati mingi bateni ya FARDC basoda wana bazokufa pona nini affrontement ya makasi ezobeta ma héros na kati na Sud Kivu banani FARDC na ba Maï. Alors on se pose des questions. Nous sommes là envahis, nous sommes occupés par qui? Par soi-disant par des rebelles, mercenaires, terror, tout rwandais, qui sont là au nom du M23 et au nom de AFC. Alors, ces gens sont venus chez nous menacer. Ils sont chez nous, dans notre pays. La FARDC, c'est l'armée locale de chez nous, l'armée nationale. Les Ouazalendo, que nous on appelle les Maï, ils sont des résistants congolais, des patriotes, défendeurs du sol Congo. Mais on se pose des questions. Comment l'armée nationale peut se battre contre les résistants congolais? En ce moment, le pays est occupé, le pays est en guerre, le pays est occupé par les étrangers. Au lieu de se réunir pour aller se battre pour libérer le Congo, non, ils se battent entre eux. Oui, je peux dire ça, entre eux. On se pose des questions. Le commandement que le FARDC reçoivent là, pour aller se battre contre les Maï, ça vient de qui? Nani aza kopesa commandement na ba FARDC bakeli kobundisa ba Maï. Pour ba Maï balobi non to libérer Uvira te. To regarder Uvira. Ils ont libéré qui Goma, oui, Goma Kwai Batiki. Bunanga le Kwai Batiki. Et Bukavu Kwai Batiki. Et comme na Uvira, ndeko na biso. C'est là où vous allez comprendre complicité à Félix Tshilombo, complicité à l'armée congolaise, complicité au gouvernement congolais. Libérer Bunagana, 3 ans passés, frontière les accords Fongoma. Ok, mes chers amis, ce sont les choses où même les parlementaires Samba. Le parlementaire, le sénateur congolais vont se justifier. Comment se fait-il? Ils n'ont jamais interpellé le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. Tous ces gens-là, pourquoi ils sont là pendant plus de 7 ans, mais la frontière au Fongoma et l'armée locale a empêché et l'armée locale d'aller au bien d'aller se battre contre les ennemis, mais va se battre contre les patriotes, contre les Maï. Ah, et là on ne comprend plus rien. Nous, on ne raisonne pas, mais tout la vie ailleurs, on comprend tout. Mais même moi, la Mouké doit comprendre qu'il y a une complicité. Il y a un grand complot. Mais, mes chers amis, comprenons, regardons une femme. C'est absurde de voir que
la nation est en guerre, la nation est attaquée, la nation est occupée. Par qui? Par des agresseurs extérieurs. Les belligérants viennent d'un pays voisin. Ils sont là chez nous. Mais en ce moment, nous sommes en guerre. C'est comme si là, quel exemple plus facile que moi, terre à terre. Nous sommes chez nous à la maison. Tout le monde est un étranger à côté de l'Upango. À côté de l'Upango, à l'Upango, l'Upango est comme Yangaï. Partout le monde est comme Yangaï. Tout le monde ba jeune ya ndaya lupangu ba telimi ba lobi bango bato baza ba jeune ba lobi te ou bien ba bunda na bato ba ye po ba botola biso lupangu te mais ko bunda bango na bango ba ko bunda bango na bango. C'est là où on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour bunda bino na bino comment en ce moment où les autres agresseurs belligérants sont là à Bunagana, à Goma, à Bukavu et une partie à Oudouvila, ils sont là. Les ennemis sont là, dans la maison. Et comment vous vous battez entre vous? C'est pour des questions. Qui commande la FARDC? Qui commande la FARDC? Il y a un gouvernement, il y a un ministre de la Défense, il y a un chef suprême. Il y a un chef suprême qui commande. Et c'est lui qui commande la FARDC d'aller se battre contre les Maïmaï ou c'est qui d'autre? Qui d'autre? Voilà, en se posant toutes les questions, on comprend que voilà, il y a une grande complicité, comme je vous dis, le problème du Congo, c'est Félix Tshilombo. Nous avons hésité, je vais commencer toujours à répéter chaque jour que le grand problème du Congo, le géant problème du Congo, c'est Félix Tshilombo. Et ils savent pourquoi on l'a nommé là-bas, pourquoi on l'a mis là-bas, pour faciliter les ennemis, pour faciliter la balkanisation du Congo. Et aujourd'hui, comme ce sont nos maïmaïs qui gênent, qui bloquent, il faut se battre contre eux. Au lieu de se battre contre les M23. Ou au lieu d'aller se battre contre les AFC. Ils se battent entre eux. Alors je pense que vous avez bien compris, mes frères. Vous avez bien compris à qui nous avons affaire. Pour les gens qui ne comprenaient pas, vous partagez la vidéo. Partagez à tous vos amis. Comme ça va comprendre nani mutu azali na base ya destruction à Congo, ceux qui Congo ils ont marché terre de l'eau, nani mutu azali na kati ya distraction wana, na kati ya désordre wana. Allez, toka Masasi. Masasi wana ezako betama lelo bana tongo na kati na Sud Kivu. Bitumba ya makasi yako betama na kati na Sud Kivu. FARDC baza kobunda contre M20 contre Maïmaï. Mais batiki M23 na Bukavu, batiki M23 na Goma, batiki M23 na Bunagana, mais bango baza kobunda entre bango. Baza kobunda entre bango. Alors bato bakufi, bajene bakufi ebele kuna kati na bitumba oyo ezalaki depuis avant-hier, hier et aujourd'hui ça continue. Alors bitumba na nyonso eza koleka na kati na mabele ko Congo, nani azali ko commandité bitumba na ke continue na kati ko Congo, chef suprême armée. Chef suprême armée, il est à la base à makamwana nyonso. Asalaki fort à déstabiliser ba wazalendo ba maïmaï. Asalaki fort à créer un groupe de wazalendo belé. Ba groupe wazalendo belé on a prometté ki bango ya bino ensemble. Maintenant na promettre bino na osala na pesa bino ba grade, ba fonction minel, ba combat généraux tout ça et c'est là qui na bino le bela bango. Souvenez-vous mes chers amis. Souvenez-vous que na bino le bango que jo azo sala bango pour affaiblir bango na saki de monsieur Bélé dans le Bakiango. Et voilà, aujourd'hui, c'est bien clair. Pour les gens, on va croire qu'ils sont pour les gens, on va insulter qu'ils sont. Maintenant, aujourd'hui, les choses sont très claires, comme de l'eau à boire. Donc, c'est-à-dire que Félix Tshilombo, il est complice. C'est lui qui est à la barre de cette histoire. Il y a la balkanisation du Congo. Et alors, mais, Tata Kimbango dans le tournoi. Vous, Kimbango dans le tournoi. Mama kipa mvita ndona nzambi ampugu tulendo bankoko na biso abele lati Fati Félix na bengo maraboni yebaka yango fimbo ya kekele oyo kwa mpesho yo ovanda même na kitu wana oyo bandako zo kosomba
o bazo kokosa yo fimbo on ko empêcher on la na bandako wana fimbo ya kekelo bankoko na biso o ba belge ba lobela kiote ozali na Belgique mais quand on sera même un saut sur aux États-Unis quitter la Belgique côté na television côté na bandako na bango ba tu archive sur ba ça c'est sur la tu archive ndenge nini mindele ba belge ba kimaki ba lakisa yo ndenge nini ba belge ba kimaki na 59 et loko ni le kimisaki bango ceux qui ba belge lelo ba américain ba occidentaux oyo nyonso baza kotia liboso pour faire du mal na Congo tu le mon appelle ce conseil plusieurs fois moyini koyoka te bandeko oyo baza proche na Félix nos frères du Kassai nazopesa bino conseil personne sortira la tête haute oyo konazoba bino lelo eza lolaka nguluski mbangu moko na bino no akobima mutu likolo teke grâce à bébé, voilà, j'ai des châteaux, j'ai des usines et je vais léguer à mes enfants. Personne. Personne. Bon, on a Mobutu, bon, sanga usine, mo quelque part, non? Ah, usine, on a Mobutu à Tikaki. Ah, bah, château, on a Mobutu à Tikaki. Ya, on a l'ani kuna na kati. Botenge la moko. Botenge la moko, que château a danger au Mobutu à Sombaki. Oh, ils ont la valeur que le lot, sur que kuna au sepe la mo. Ba touriste ba okende kuna ba kokota ba kotala botengela nga moko botengela nga bokasa botengela nga football botengela nga bo nyonso ba banga ki ba respecter ki ba valeur ba nkoko na biso te ba chombe o ba chaki mbongo na ko elongi na ye na mbongo ba belge ba complota ki na ye ba mito kata Congo yo ngala tête mbongo ne kenda wapi drapeau ya katanga wana bobeta bokoma kobeta ka ebimi ezongi ekenda wapi zéro. Alors mes chers amis, attention, c'est ça que vous appelez Congo dans Totila mabere to benga Congo dans Totila bo sakana na moté papa soko zala au respect à bana na yo soko linke lobi bana na yo batanga kombo no dans l'histoire soko linke bana na yo basala fier na kombo na yo que oui mon père fut ministre à l'époque de Kabila, à l'époque de Félix, à l'époque de Mobutu basala fier na yo dans l'histoire. Il est temps de comprendre que ma belle on est ton enquêta ma belle on est ton agnon sur ma kine la biso et qui n'a pas battu batik la ngo pambate et na ba bateli nango et ça na ba kolo nango o ba nkoko botuna koko kumpemba zala kinani. Félix pose la question aux gens devant nous qui sont tout autour de vous là kumpemba azala kinani. Pose la question, tout le monde, quoi qu'on peut vous montrer, on a bâti monument na yé na Tanzanie. Tout le monde, on a dit bâti on a bâti monument on a na centre ville de Tanzanie. Pas vous montrer. À cela qui est. Tout la histoire de la Belge, na raison de l'eau. Quelle est toute la histoire de la Belge? Là, je m'adresse à Félix Antoine Tshilombo et la bande. Botuna. Que bakoko ya bango bango ba belge bakoko na bango bakimaki Congo pona nini so ba le ko vérité te ba bombe la ko ba kosaka yo ba yebi que le danger est là ya ba tcholi boso. C'est pour ça qu'il t'utilise. Il t'utilise quand tu penses que le tapis rouge et Ronald Vino erré tapis rouge au kozala malamu toute ta vie tapis rouge et robongisa yo mais tout le monde ba leka le boso na yo et bongisa boni. On va traître, je dis bien. Tous ces traîtres, on va passer les boissons à yo. Tout le monde, nous soyons qui a trahi ça Congo, à quel âge on coopère. N'a le là qui a fait, n'a le là qu'on Félix. Attention, n'allez pas coopérer avec les Américains. N'essayez pas. Il est temps de réfléchir. Yo, un jour, je pense que c'était le 30 ou le 29, ton lobby, aucun été. Yo, je ne sais pas, ok. Au moins, comme ça, là, yo. On est allé filmer à Kekele. Et les bandits qui sont allés yo. Ok, qu'on a besoin. Ah, regarde la liste est là. Des voleurs. Qui sont sur la liste de voleurs? Ta propre famille. Famille biologique. À la tête de liste de voleurs. Donc, toi aussi, tu es qualifié comme voleur. Sans manière de comprendre. Sur la liste, on va accuser Yomoko.
lui, tu dois arrêter ces gens-là. Et ça, s'il va la question, que tu seras arrêté. Félix, tu vas fuir où? Tu penses que tu vas fuir le Congo pour aller dormir dans le château là? Na sekakayo, pour na lobela yo minga yo kate. Hippolyte na lobela yo minga yo kate. Et voilà, là où on va petit à petit. Oh ya alobaka, munoko za ko bimeza comme na zo lobate. Bozo mona ngam na zo sa na zo bima. Mais zo bima na kati ngam na zo lobela binote et ya yemo kimbango. Et là l'église kimbangi c'était mu na zo lobela yote, mais yoka eza lo laka ngulusi kimbango. Eza lo laka ngulusi kimbango ya bana elonga. Na bisako ke bana elonga. Na tengele ko kombo wana no, ke no ko tuna kombo wana l'église kimbangi c'est pas que non baza bana elonga. Banani wana bana elonga. Kende ko consulter l'église kimbangiste tuna banga lobi ke non bana elonga ba lobi ke yozo bozo ko sabiso. Tuna bato kimbangiste lobi ke bana elonga ba lobi bino bozo ko sabiso bozo ko ngir biso l'erreur. Bino l'église kimbangiste tuna bango soko pesa nga de son tabi papa c'est l'église kimbangiste ayebi ke bana elonga ba kolo kimbango. Les églises qui m'ont été dans les longues. Voilà, bande comment on se met le Congo et solo qui n'a tant que bête à Mbena, du color Macamono sur le canal Bélé le Congo, et c'est qu'à Moko na biso, à la conscience, à la Congo, na comme ça légèreté. Bon, je vois Congo vraiment au sérieux pour dire qu'il y a solo Congo et Salim Mabélé Bako na biso. Dans le Bélé qui binom balé qui, il y a des présidents qu'on doit considérer qu'ils sont présidents, les chefs de l'État d'un pays. Merci à un monsieur qui se respecte et son peuple aussi est respecté. Qui est celui-là? Ibrahim Traoré, le pays des AS. Merci à vous. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le pays des AS? Ibrahim Traoré vient de frapper fort en construisant des villas pour le peuple burkinabé. Il veut dépasser la France et servir d'exemple aux présidents africains qui n'ont pas le courage d'être indépendants. Aime la vidéo si les projets d'Ibrahim pour le développement de son pays et de... Voilà, Ibrahim Traoré a construit, Ibrahim Traoré a construit ma villa, ma immeuble, on a le qui avant-hier à Félix Antoine Longabe. C'était en Belgique. Aujourd'hui, tout ce temps, 7 ans au pouvoir. Mais comment tu peux laisser le nom à maman? Oh, il va noquer le bamboula, bandako, kubukani, babuki, bandaku, mais bazani là où aller. Maman, basamana, bandeko, nangai, banabetu, banakasai, nanobaki, bokanse que vous allez parler. Banabetu, banakasai, vous se retrouvez wapi. Na bandako, babuki, na wapi. Na kitambo magasin. Na moni mama moka mutulu mama moka kasayen azako lela bana betu tout na binote bana betu azako lela. Donc nalbaki personne sera épargné dans cette histoire. Et zalayo betu no tolo ngala zaka sayen biso batama yele bozala ki piéger bon moi c'est to komi. Non, c'est là que parler à Mboule Betamaki, qu'on appelle ça des bonhommes. Ce qui la plupart des familles, la majorité de familles, au bazar des bonhommes, sont des Kassaïens. Allez-y vérifier. Ceux qui vont planifier comme il y a des bonhommes, la plupart sont de la Louba, qui sont des bonhommes. Et va mine quatre bombes, elle va perdre tout. Et bon, moi la betu kasaye, et mon quantombolo, a fouti binonini, a sali binonini, a logé bino wapi, a tché binonini, banabetu. Bon, les sonné, film ya kekele, tala, na Burkina Faso, ba tongi, ba maison, ba boudi, soro keina, na Addis Abeba. Leurs autres qui te redonnent, carton de construction, l'État Tonga. Maison sociale, ma maison sociale. Oh, bah, que PG à l'État Tonga, na Burkina Faso, Ibrahim Traoré a Tongi, à celle comme l'État au pouvoir. Félix, dis-moi avec tes amis, Borolomani. C'est combien des années au pouvoir, bâtiment de Tongami, dans moins de 2 ans.
moins de 2 ans, bâtiment, plus de centaines de maisons. Et Tongi. Ceux qui ont un problème dans le il y a Burkina Faso, et qu'on peut essayer de c'est comme ça que le gouvernement s'organise. Mais nous, ministre des Affaires sociales, ministre Yaboye, ministre intérieur, c'est pour le plaisir d'être ministre. Non, il faut travailler pour ton peuple. Vous êtes désigné à travailler pour votre peuple. Mais ceux qui ne le battent pas, ils ne battent pas. Battent pas, boucan bandako, battent pas, bazo bouka bango, bino bouka bandako na bango, bon les sika ko remplacer bango te, ya ko tia bango te. Et là, faut nani, faut na yo, faut na onde kolanga, parce que ba droit na yo te. Si vous avez ba droit dans tout ça, la jeunesse, réveillez-vous, vous allez regretter toute votre vie. Bon, moi na kata na bino na mbongo so même vérité. Et nous na kata na ba yebi même tissu te batongaka pantalon que non, joie tissu n'a que pas tailleur à ça langa pantalon sur mesure rien. Voyez bien où t'es, vous savez pas ballon. Vous si c'est la classe, nous ça les actes. Mais c'est bien que non, l'État a les bossons promettait que bien que tout comme ça la bien mais ça te crée emploi. Après non, l'État a mis ça au pays sa binoté. Vous venez n'y être. Pourquoi? Manque de connaissances. Manque de connaissances. Boyebi ba droit na binoté. Comme boyebi ba droit na binoté, les autres blagues avec vous en remettant 21 000 $ à un député, à un sénateur, et 100 sur 200 sur 300 000 à un ministre, un vaurien, un ministre qui nous fait, pour exemple, je suis ministre. Ministre de quoi? Oh, ministre de la santé publique, de transport. Bon, transport de quel pays? Santé publique de quel pays? Ministre d'agriculture de quel pays? Tomate, Nero. Ministre de pêche et agriculture, tomate moko 1 euro, $1 à Congo. Au retour le monde entier, pour votre information, nulle part au monde, la tomate, na mboka mo quelque part, na valeur il y a $1 ou 1 euro, jamais. Jamais. Nulle part au monde, au coût de quelque part, bazo kata boîte il y a tomate. Boîte ya tomate ba kati ba pesi mutumusha kena on a dit nzanzete et celle ba rue et pesi malade on besoin ba mort vivant parce que on vous empoisonne chaque jour. Tous ces ministres là en fonction ils font quoi? Pour la nuit ils s'en foutent de vous, ils s'en foutent de vous parce que vous êtes dans vos têtes il n'y a rien. Vous voyez, vous avez un passage biblique au bloc, un passage biblique. Tu as Matthieu 15, tu as Philippe Matthieu, Philippe Matthieu, Philippe Matthieu, Paul, au moins qui est. Oh, là, l'exemple, selon Matthieu, il a dit ceci, selon Pierre, selon Nini. C'est ça votre problème. C'est ça l'origine de vos problèmes à vous. Maintenant, vous voyez une réalité, bon, moi, comme l'équipe dans le Vatican, bon, moi, il y a l'équipe. Et puis nous avons toujours continué dans le même schéma, il y a un missionnaire. On va pouvoir porter un belé. Et on connaît qu'obéir dans le 21e siècle. À l'ère du verso. À l'ère du verso, vous croyez toujours à ces histoires-là. Ils ont conseillé à M. Barofingal. À Zézéra, non, Zézéra, elle a pasteur dans la Sambela. Et tant que copité, tous les gens dans la zone de Banim, à zone de la Bible. Allez, bon, faisons la Bible. Allez, Matthieu, le Bakinini. Ah, Philippe, le Bakinini. Oh, quand on a plus de 2500 années. 2 millions, et non, on appelle 2025. Depuis 2025, vous êtes là, toujours tourné là, dans ces mêmes écritures, et sans analyser qu'on vous a menti, sans comprendre la réalité, que pourquoi ils sont venus avec ça, et ils ont dit les histoires de nos ancêtres, les Likeko, les histoires là de nos ancêtres, et ça va fétiche. Mais ils ont pris ça, aller avec ça où? Dans leur musée. Dans le Vatican, partout, ils allaient. Malgré qu'ils aient dit qu'on va fétiche, pourquoi on va garder à nous? C'est mon raisonné. Mais nous, comme vous êtes dans le monde, en 21e siècle, à l'ère universelle, tout change. Vous êtes là, oh non, tout le passage de Moroboye, dans l'Ancien Testament, qui est dans Mboka Moroboye, Mboka nous a wapi.
Si on veut dire que c'est un quelque part dans le monde, pour que Nzamba Sala, tu as vu que non, et c'est là que Sika Boye, Banco qu'on soit vraiment de Sika Boye, sur les supermarchés, mais Bakoya, pour Lukato, Batrasto, Basaleti Awa, Balonga, Bakeleki Awa, Bilembo Sali, Mbo la Bilembo, Oyo Bolubaka, Mboka la Bino Israël, Mboka Nzambe la Bino Israël. Nzambe ni la cause ma belle na ye, Oyo ya article la bana na ye. Ma bela ma banga o ezanga mai o ezanga banzete o ezanga banyama o ezanga bambisi bana ba oliani Israël ba tomo kola ma banga ba bomba ba créer Israël na 1948 o ba tata miso bazawana ba bota meko d'avant ba créer Israël ba bomba ba palestinien. Nzambe ni la kolinga ke mabelo ya pesa bana na ye ba effacer ba race musisela ki wana ba boma bango e bango azwa bana na ye ko tia bango po Nzambe ata munene mabelo no somo kileza ya ye po na no tia bana na ye ne sikeza ba conflit. Nzambe te allez-y comprendre mes frères. Nzambe ni la kolinga tia bana na ye e sika conflit ke no ba boma bato awa depuis 1948 ba boma ba palestinien ba botra ba mapeli. Le lot, Israël est en moto, en fumée, en feu. Israël est en la moto, Tel Aviv est en moto, moto en l'origine, comment va de pas bon moto, il va missile, il va bomber bon moto. Karma, il y a un Zambé, il a frappé. On va dire que quand il y a un Zambé, il a frappé, il y a la vengeance. Il y a un Zambé de frapper Israël. Et bon, Bino, vous les Tutsis, vous êtes là, vous m'écoutez. Dans le Bible, beaucoup soutent un jour, vous gagnez. Le monde sait que ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Ils croyaient qu'ils vont tuer ces gens-là, massacrer plus de 18 millions de Congolais, tuer ces gens-là, avoir Bunagana, comme nous avons la complicité de Félix Antoine Tshilombo. Il est là pour nous. Ah, dans Rwanda, c'est que la Félix est leur chef. C'est leur président. Ben, c'est là ma casse parce que Félix a facilité Bango. Nous, c'est ça. Attention. Enfin, c'est bon, Nzambe, t'as fait sa réponse. À servir Nzambe, à reconnaître Nzambe, c'est que reconnaître tous les Rwandais sont tes frères. Est-ce que Nzambe, vous avez dit Tshilombo, ou l'église qui m'bangis, vous avez dit Tshilombo, que l'obéla Bango, que les Tutsis là sont vos frères. Ce qui est frère, Félix Tshilombo, ce n'est pas le frère des Congolais. Ils ne sont pas Congolais. Ils ne sont pas d'origine congolaise. Ils viennent de loin là, même pas du Rwanda. Ils viennent de ne sais pas moi de quel continent. Allez, le blanc, il y a Yozoloba, qui non, c'est un frère là. Quel frère? Alors, mais Bilembo, nous sommes des Sabino. Vous avez compté, vous avez compté. Voilà le sac on a bino to moni bandeko ebele bazana kati na biso wa matondo no ba like la bino matondo ba ker na bino to zongeli bino na zongeli bino en force ba kokosa bino sauter. Demandez à vos amis, recommandez demandez à tous vos amis que papa Sahel a zongi a kotika ville sauter pour te banana ye ba bango bunga nzela bana ya tata nzambe bana na ngati bana tata nzambe ba bunga nzela nzamba bisinga zongela bango. La moussa bango to comme na suka et comme na suka soko yoka quitté soko yoka té il y a 10 ans 15 ans passés yoka siko ça a la chance tata récupérer